Bandeko Boyebisa, la baronne Karine Mokonzi, a débloqué ma mero nangai. Parce que, bolobaki bien, soki likambo ezali, foko benga ye na nimero na ye. Nga naza na likambo, e eza pe urgent. Mais, moyena sala eza te. Na benga boye, bloqué. Siko na kosala nini? Ata bolobi na benga à travers mutu mususu. Mutu nini nga na kobenga. Mutu nanga confiance liboma Mokonzi. Abalukela ngai. Basangana na majaki power. Batrumante nga. Soki pe na lobby na benga. Petit nanga confiance. Rose Bombo. Bino moko bozomona. Oizo kwe ilanga. Na fi oyo azobenga ngao. Azotinela nga ba audio. Akangami na nga. Lokola Annabelle akangama na Eric. Mama Bizaleli. Yangwana bandeko. Funa lobango kaka. Na kulobango kaka ayokelango na net. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Karine Mokonzi la baronne. Bien sûr, par reproche, babiloko mususu, na monaki, et salamaki na ba live, ya ndenge na ndenge, pe yomoko lobela kiango. Toyokaki, menga naza bloqué, yangwana reproche nanga, fona lobelango kaka awa. La nana no mwa muke, parti oyo, ya audio, pono comprendre reproche nanga eza wapi. Bonjour. Miao Suzuki. Bonjour. Na vandi si on bien accès à mi-suis. Non, c'est bon, papa, je sais pas ça vient. Miao Suzuki. Je peux être officiel, merci Washon. Manana Mokonzi, maman Kabibi Momba. Kabibi l'enquoi si kekoti. Aga Kabila. Miao Suzuki. Je peux être officiel, merci Washon. Manana Mokonzi, maman. Miao Suzuki. Je peux être officiel, merci Washon. Manana Mokonzi, maman. Miao Suzuki. Je peux être officiel, merci Washon. Manana Mokonzi, maman. Nakanisa soko remarqué. Opesi batu bambote. Otangi bakombo na bango kitoko. Kitoko penza na sepeli. Me kombo ya mère fashion de Nantes. Ozotangango bien te. Na yebi olingake mingi. Yepa lingaka yo mingi. Aza mère adoptive na yo. Alors, yo moko tala malamu. Tala vraiment, kombo wana ndenge zo sonné. Kanisa bien, na bandela audio. Miao Suzuki. Je peux être officiel, merci Washon. Manana Mokonzi, maman. Miao Suzuki. Je peux être officiel, merci Washon. Manana Mokonzi, maman. Miao Suzuki. Je peux être officiel, merci Washon. Manana Mokonzi, maman. Oyoki, obwaki, bato nyonso kitoko. Mena kombo, ya mère fashion de Nantes. Olobiango. Na ndenge mabete po na yomoko. Mais ezo sonné mabe. Nga na lobi bongo po na nini.
po tangu na lalaki na tikaki ordinateur ezoloba yango moko na yoka kombo wana na kanisaki Mida mutabenginga po na yokaka neti Mida mutalobaka bongo po na o comprendre yoka nanu audio ya Mida Fashion ka yana batumso asala video yeba on sulutani kuna na mutu mususu neti koko fashion atukanga na tika na ko finga me na seka kaka ya bande bona finga te na seka so fashion ka yana batumso asala video so fashion ka yana batumso asala video. Alors oyoki Mida ndenge abenga bon na yebi peteki soki Mida oya bengaka eza mère fashion de Nantes to ye azana mère oya ye yango bengaka bongo na yebi te pope elobi ye moko mère fashion mutu akoposte ye akotia ye na profil akoporte plainte ezala azana mboka nini akoporte plainte. Alors sikoyo oyo ya Mida na kanisa eza mère fashion de Nantes te po mère fashion de Nantes nano yebisa biso te foto wana eza ye wana ntango mosusu kote Mida na yebi te soki aza mère fashion de Nantes me wana azali mère ya Mida la Taylor. Mida la Taylor alobaka pe kombo ndenge kaka toyoki. Alors Karine Mokonzi tango nazo yoka yozo loba mbala moko nga nazo kanisa mère oyo ya Mida otomonaka na foto o Mida a présentaka. Orke oya yo mama adoptive na kanisa yo yebiye ponga nanu na moni foto na ite mais naza sir azana ba foto po soka lobaki oya ko publier ye a reporter plainte c'est que bino boyebi bisika ba foto neza. Alors nga nazolobela penza wana te likambo naza nango posa prononcer kombo na ye bien nayebi ke ozosala yango na nkote mais prononcer yango bien po batu bakoka ko différencier mère oyo ya Mida la Taylor na mère fashion de Nantes na kanisa soko yoki kombo kaka ya mère fashion de Nantes ezo sonné vraiment kitoko eza neti soko yoki ba kombo ya ba rose bombo ezo sonné penza ki bombo bombo na sukali caramel soko yoki kombo ya la chupette yo moko lilemo ezo bima pamba pamba ezo zonga chupa chupa soko yoki kombo ya mère fashion fashion teza na kati. Alors Karine Mokonzi soyons sérieuses ou bien sérieux ndengo za na ndaku soki majaki abengio na telefone alobi Karine nazoya na bafi moko ya Belgique ya Bruxelles yokoloba majaki ndenge ni briske maboye na yebaki te na bongisi ndako te bon baya kaka ndenge wana tovanda kaka ndenge wana soki majaki alobi te bafi oyo bazoya baza ya fashion ba oyo bazoya baza ya fashion na bandeli bien fashion na kanisa la baronne okobenga na bavoisin baya koaspire ndaku bapangusa bakiti même soko okofuta bango 3000 euros okofuta po batu ya fashion bazoya chez yo yango wana bongisa kombo ya mère fashion de Nantes parce que azali fashion oui mais kotia ete na place ya mère ya Mida la Taylor bon na yebi ozotia ete eza erreur ya prononciation ou bien lokola yo talaka no Mida te au prononcer et tomber tout justement après ndenge Mida alobelaka bandeko
bozolanda nga bozo comprendre awa ezali koseka te kotyola pe te ezali pe te kosala soki eloko nini non nazoloba réalité po soki Karine Mokonzi a continué kobenga mère fashion de Nantes na kombo modèle azobwakela ye mida kuna susu azobwaka résultat boyebi yango bato bako confondre automatique bato bako tikala mère fashion ke ekolongwa fashion ekokoma oyo Karine azobwakela ye na kosi bandeko pona nini bobengaka bato na bakombo nini bakombo oyo babwakelaka bango alors Karine Mokonzi yazali soka bwaki yo kombo etikali na libanga abimisi bato ebele alors tango azobwaka sikoyo mère fashion de Nantes abosani fashion abaloli yango ekomi lokola mère ya mida oyo toyebi kuna bandeko nakosi vraiment nakosi te bana ya Nantes baza na moto oyo apresentaka bango na fashion ezali mère fashion de Nantes po soko yoki ke babengi moto mère fashion de Nantes bino moko boyebi na fashion na kati ya Nantes moto moko te atelami akokani na ye eza neti balobi na bana Congo Brazzaville Joe Ballard boyebi ke saper Joe Ballard na bambongo na poche na kosi soki balobi ke Fally Ipupa Mvwandu bayebi ke amemaka bakeni pia na poto tina ba jet privé alors tang balobi mère malute molimo pe manakimia mère fashion et suki na Nantes de Nantes donc côté fashion mère wana avandisa makambo na Nantes soko komi na Nantes okota kaka na entrée moto mwindu nyonso komona soko tuni nani aibi makambo ya fashion na Nantes bakolakisa yo mère fashion de Nantes yango wana Karine Mokonzi prononce mama kombo ya mère fashion de Nantes kitoko po ba chinois na ba téléspectateurs basepela ezali makambo nalingaki na solano na privé ma oblokanga yo moko yebi oblokanga nonga obloka Karine Mokonzi na suki siawa o débloquer nga ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc
samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.